Voilà, grand peuple de la RDC, Ngai Wabino Moyomba Manseba, Ngai Ngwashi, Tope Noko Clovis na Pesibino, Mote partout Bozwami, Pe Mote Nanga et spécialement na communauté congolaise Oyo et Zwami na Mokaya Paris. Alors, Bandeko Nazali Kopesa, pe un grand merci na Bandeko Nyon surtout, bo wuti ko s'abonner tout à l'heure, pe na Yondeko, Oyo Zali Kokende ko s'abonner tout à l'heure là, na pesi yo un grand merci. Alors, Bandeko, ba maman, papa, bilenge, to bonga ma poto démarrer émission, na biso, oh, mais ça nazali ko compter, 1, 2, 3, go, boom, 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 boom. Article 5. Yamobe Kolikunzi et Talisibiso Nini. La souveraineté du peuple et Kotanga na monoko peuple congolais. Article 5 et l'obinabiso, la souveraineté nationale appartient au peuple. Voilà. Alors bandeko na édition Oyo Tozali Kolobela Nini. Tozali Kokene Kolobela train de vie, il y a gouvernement nabiso ezali vraiment catastrophique. Bandeko, lelo na memeni bino vraiment ba information na ba détail nyonso ndenge nini gouvernement de la République démocratique du Congo ezali kotambola. Bino moko boyebi bandeko na Congo na biso ndenge tozalaka na tozali na 26 province, tozana 35 villes, tozana 161 communes, tozana 145 territoires, tozana 174 communes rurales, tozana 471 secteurs, tozana 264 chefferies et tozana 5908 groupements. Kasi bandeko lelo ndenge na utikoloba total la gouvernement ndenge ezali kotambola. Voilà, bandeko, gouvernement na biso congolais ezali composé na 66 membres. 66 membres na eza trop. Ne balobi na molokote anglais, it is too much. Ndeni ni pays eko respirer. Yango esengeli na biso to talisa na bakonzi ya mboka na biso ete litie lilie ekende na réduction litie lilie nde makambo litie lilie bandeko il faut ekende na nombre ya ba ministre singeli ekende na réduction. France eza riche eza na budget ya 400 milliards de dollars. France eza l'un des pays le plus riche dans le monde. Eza membre ya G7. Kasi France, bango bazali na combien de ministres? Kara 15 ministres bandeko. 15 ministres kara bandeko. Alors nazo kendeko tali sabino ndenge ndenge bakabola ba nini ba 66 postes ministériels wana na mboka na biso Congo. Bolanda na bokebi sur 66 ministres et tozana un premier ministre, ce qui est normal, chef du gouvernement. Tozana 5 vice-premiers ministres. Tozana 10 ministres d'État. Tozana 30 ministres. Donc, tango mbongo l'État et monara nombre na si mbongo pinesala bo. Donc, tozana 3 ministres délégués. Tozana 17 vice-ministres. Total wana esali biso boni 66. Bandeko ba Congolais, je pense que Bokozala David na ngai noko na bino Clovis. Pourquoi ba vice-premier ministre? Pourquoi ba ministre d'État? Pourquoi ba ministre délégué?
motuna ya ngwana ngai nde nazali kotuna. Je pense que motuna na ngwana Congolais de partout boko zala na bomoko na ngai noko na bino Clovis ndenge nazali koloba. Est-ce que bakoki kaka te kotika premier ministre pe ba ministre esuki la ka wana ikosuka ka wana te. Bon, un peu moi muke tokoki kondima ba vice ministre. Moi muke pe tokoki kondima ba vice ministre. Mais ba détail wana belé ba vice premier ministre. Wana nyonso tu wana ezali ba salaire na bango. Pour salaire ya vice premier ministre eza ndenge moko te na salaire ya ministre. Ba avantage ya vice premier ministre eza ndenge moko te na salaire ya ministre d'État. Eza ndenge moko te na ministre délégué. Eza ndenge moko te na vice ministre. Donc ba avantages sociaux eza ndenge moko te nyonso wana. Toke kutumsia total a discours ba cortège na bango. Vice premier ministre aza pena donc na mbadi ya cortège. Ba véhicule wana nyonso wana. Ba chauffeur ba carburant nyonso wana. Vice pona kombo wana cortège ya vice premier ministre. Pa. Ndenge nini mboka eko respirer. Yangwana peuple congolais. Il faut article 5 ekende na nombre ekende na nombre ya gouvernement. Litie lilie ekende na nombre ya gouvernement eza trop po. Mboka il faut respirer. Mbongo ya mboka emoisala ekomi na tanga ofuta ba ministère na ba ministre na ba gens na bango. Mboka emokendaka Alors bandeko, soki totie vice premier ministre azana salaire na ye, azana cortège na ye, azana ba avantage na ye, azana budget ya fonctionnement mon côté na ministre d'État. Budget à fonctionnement ya vice premier ministre et zandemo na ya ministre simple na to ministre délégué. Donc traitement eza peu différent selon que oza vice premier ministre ou bien oza ministre d'État ou bien oza ministre ou encore je peux dire ou encore ministre délégué. Traitement eza ndenge moko te. Nyonso wana kaka na budget ya 5 milliards bandeko. Je pense que lilie eza important na nombre ya ba ministre ya mboka na biso Congo pour que mboka pe emeka ko respirer. To sala pe moi ba réserve pour déjà si ba kokotaki biso ba réserve ya mboka na ba programme auto leka bino mo biso no stolanda kin na baitando ike na pardon bolimbisi audience désolé la ngana solingana ba na procès 100 jours voilà bolimbisi moi kaka ekotaki na muloka na mémoire procès 100 jours to mona ki biso nyonso ke réserve ya mboka ba kokotaki yango ba vidaki yango nde ba mo ba bimisaki yango ndenge bolandaki conseiller spécial Marcelin Bilomba alobaki ete ba vidaki réserve nationale yango shit ya mbongo eza okita shit ya monnaie locale so dollar ezoko mata mbongo na biso esa nini eza okita. Alors siko na moment o ya crise o tozali esengeli siko na biso ba congolais to sala nini esengeli na biso ba congolais to meka ko réduire train de vie ya gouvernement na biso parce que kota la ba mboka minene neti ba France bazaka juste na 15 ministres bango baza na budget ya 400 milliards de dollars
Biso dans un budget à 5 milliards seulement avec 66 ministres. C'est moi anglais, ngokota. Pourquoi pas? Autrement dit en anglais, why not? To réduire le nombre, to tchalitie lié, et ça en anzela ya nombre ya ba ministre. To longwana 66, to kitapeta na 15. Sindio bandeko ba Congolais, ndio. Bandeko ba Congolais bolandanga na bokebi, makambo na zoloba oyo eza na motuya. Tozwa neti premier ministre. Premier ministre azana au moins 70 conseillers. Azana cortège, azana ba avantage na ye, na ba cortège na ye wana ba véhicule onyo surtout a utilisaka. Entretien, ba salaire ya ba chauffeur nyonso wana. Na mbongo ka wana budget ya 5 milliards de dollars. Soto kei na vice premier ministre. Aza au moins vice premier ministre, aza na au moins na 40 conseillers. Na 40 conseillers wana baza na ba salaire, baza na ba avantage makambo ebele. Sikoyo zwa 40 conseillers ya vice premier ministre moko. Bango baka vice premier ministre baza moko te, baza boni, baza 5. Donc faut multiplier par 5. Si on soto kei na ministre d'État, bazana ba ministre d'État bazali na ministre d'État azana 30 conseillers. Et na 30 conseillers wana, il faut multiplier par 10. Pourquoi par 10? Parce que ba ministre d'État na gouvernement na biso bazali na nombre ya 10. Zwa sikoyo ba cortège na mwana ndenge zalaka. On dirait ba cortège à président de la République. Or bandeko boko zala David na ngai donc on a bino Clovis, un ministre, un vice-ministre, to ministre d'État. Ataso ilelo ba pesi 20 ans de prison. Est-ce que ba institution quoi? Et quoi atteint? Mais pourquoi bazakana ba cortège ebele? Pourquoi bazakana batu ebele? Je pense que bandeko boko zala David na oyo ngano ko na bino na zokoloba lilie eza important na train de vie ya gouvernement na biso ya Congo démocratique. Sindio bandeko, sindio. Alors bandeko, esuki wana te. Ba ministre tout court. Bango bazali au nombre ya 30. Et chaque ministre a plus ou moins 15 conseillers. Na 15 conseillers wana binomoko bo sala calcul. Bazana ba avantage nango wana ba salaire na bango. Et azana ye ba ministre na nyonso tout bazana ba cortège na bango, bana ba chauffeur na bango. Siko ba cortège na bango wana ba carburant na bango. Ba carburant kotaka na véhicule wana. Ba chauffeur wana nyonso tout faut ba futaka bango. Nyonso wana na budget ya 5 milliards de dollars. Kakana 5 milliards de dollars wana. Ba ministre délégué bango baza misato. Baza pe na ba cabinet na bango. Ba vice ministre. Bolimbi senga baso ba vice premier ministre. Ba vice ministre baza 17. Bango pe baza na ba cabinet na bango. Cortège on dirait azana eka vice ministre mais ana cortège on dirait président de la République. Ah, pa. Bon, sikoyo, na période oyoyo, monde entier, ils ont traversé crise. Il y a après Covid. Sikoyo, bandeko ba Congolais, binomoko, bolandanga na bokebi. Na ebi ke bozo landangai, na ebi ke boza David na makambo na zoloba. Toza na période ya crise mondiale, après Covid. Est-ce que gouvernement esengeli et demeure kaka
na nombre wana monene oyo esalaka ke tango balingi bando futa ba agent ya ba gouvernement mbongo ya république ekoma esala bandeko yango wana litier lilie eza important na nombre ya gouvernement esengeli nombre ya gouvernement ezala réduit. Nombre ya gouvernement ekene na baisse. Sindio bandeko. Bandeko ba congolais to lobena nano budget. Budget ezalaka ebele. Tozana budget de rémunération. C'est-à-dire budget ya ba salaire et puis tozapena budget d'investissement. Budget ya ba salaire eza pona kofuta ba fonctionnaire na ba agent de l'État nyonso. Budget d'investissement eza pona kotonga, ko-investir, ko-créer misala, kotonga ba entreprise, ba usine, ba hôpitaux pe bongo na bongo. Wana nde ba benyango budget ya investissement. Mbongo nyonso ya budget ezokende kaka na salaire. Au train de vie ya ba institution na biso eleki nde lobandeko. Eleki nde lobogondimela nga makambo oyo nga nazoloba na bino bogondimela ngai ba congolais. Po non, yango wana tokoki kotika mpeka bongo te. Toza ba congolais, Congo bible bolimbisi na kota na ba bible lobi. Toza ba congolais, tokoki kotika mboka na biso kende ngona te. Esengeli mutu na mutu esika azali apesa contribution na ye. Yango ngai noko Clovis, noko ya Congo démocratique. Na pusani liboso ba congolais kopesa contribution na ngai na kolongola mboka na nzela ya crise o toza nango po a partir soki to réduire nombre ya ba ministre et ko permettre que l'État a gardé quand même mbonga sala pe ba réserve ya nini ya ba capitaux topé to mbongo wana ba orienter yango na budget d'investissement oyo mboka na biso toza na besoin ba hôpitaux etongama ba école etongama ko réhabiliter ba école ko réhabiliter ba hôpitaux ba kisi na ba hôpitaux et toza na besoin nango toza ka na besoin ka te ya ko futa ka ba ministre na ba agent na bango non toza pe na besoin l'État peut créer ba emploi et créer ba usine pe bongo na bongo. Alors, na tina yango, ngai noko Clovis na memi proposition to longwana 66 postes ministériels to kitana 15. Donc, tozali na premier ministre na 14 ministres na ye. Makama ba vice-premier ministre ana Litier Lilie. Ministre d'État, Litier Lilie. Ministre délégué, Litier Lilie. Totikali kaka, la premier ministre na 14 ministres. Un point, un trait. Si ndiyo bandeko ba congolais. Ndiyo. Alors, na proposé boye. À part premier ministre na rotanga na ba boye, ministre de justice. Bon. Na gouvernement ozoya ngai pe na bakisi non seulement ko réduire nombre. Na lingi pe to bakisa ba kombo oyoyo onde babengaka ba technocrate oyo pena que non même communauté internationale dans temps azo tala ba kombo ya batuana bazo ba ke sérieux ali kuna esengi to kende lombangu po to kende ko tala makamunenge ezo tambola to pesineti ministre de justice toche bâtonnier Koko Kayodi. Je pense que Congolais Mobimba a quoi appuyer. Pour lokola, article 5 lobby,
la souveraineté nationale appartient au peuple. Ce qui peuple wana apesi confiance na gouvernement et ma comment ils marcher. Mais ce peuple pesi confiance na gouvernement et ça la difficile parce que mon bec oli kunzi pesi pouvoir na peuple. Peuple balobaka la voix du peuple et la voix de Dieu. Sindio bandeko. Ndio. Alors, na économie, finance, tozu budget et plan, to sangi siango, to tiango, ministère moko. To ngai noko na bino Clovis na proposé Abbé Cholé. Bino mo boye bi Abbé Cholé. Mutawaya ko chaye poudre na mutu azate. Bezate ba ministre ba nomaka wana, ba nommé le lendemain zuye ba chaye poudre na mutu. Wana eza ko lakisa suffisance. Bazo sepela ndeni ni bako piye mboka. Ndeni ni bako piye mboka. Po nazo mona pe tina mongo te ba nome yo na poste o ya munene o ya pasi ya kolongola mboka na difficulté. Yo banda ko sepelo cha nini. Il faut banda ya ko réfléchir. Au lieu banda ko réfléchir mutabani na ko cha fufu na mutu. Alors, tozali ko progresser, totie éducation, recherche scientifique. Totier Monseigneur Ekofo. Nous tenions ce Congolais, nous sommes de partout, je pense, vous êtes d'accord, Nangai. To progresser, tozu défense, sécurité et anciens combattants. Totier Amiral Liwanga. To continuer. Intérieur, développement rural et décentralisation. Totiango, nyonso totiango ministère moko. Tozui, affaires étrangères, coopération régionale, nyonso wana, tochango ministère moko. On a proposé Monseigneur Utembi. Tozui, tokei, to continuer. Tozui, santé et solidarité, tochango ministère moko. Tozui, poste, nouvelles technologies et médias, nyonso, tozui, toche moko. Toke, sport, culture et art. Tozi nyonso tosangi moko to pesa ngo na maboko ya Jento Kibonge. Si ndio bandeko, ndio. Tokei, toche environnement, tourisme, eau et forêt et développement rural. Tosangi siango nyonso tochango ministère moko. Tozali na expert na biso au professeur Fimpa. Aza capable ya komema mboka na biso na ministère oyo. Sindiyo bandeko. Ndiyo noko. Il faut bozongisa kaponga inoko na bino. Na sepela na yoka elengi. Eza penande ngwana. Na ko sepela bandeko ba proposition oyo nga nazo sala. Na osepela mingi bandeko bo salela ngai pe ba commentaire bo pesa nga ba commentaire parce que toza ko kende ko na ba détail ko talisa mboka na biso ndenge eza ko tambola eza important ngana yo congolais to yeba ndenge mboka na biso eza ko tambola tozo ko continuer infrastructure reconstruction urbanisme et habitat to sangi nyonso to tche ministère moko. Fonction publique et portefeuille. Tout ça ici, ministère moko. Transport et agriculture. Tout ça ici, ministère moko. Mine, commerce extérieur et hydrocarbures. Nyonso, tout ça ici, moko. Et ça, libiso, 14 ministres plus un premier ministre. Ne, en tout cas, mboka et ko mekape, ko respirer. Bandeko, nazoko zela, ba commentaire na bino, bo tchela ngai ba commentaire na box, comme ça, et ko sala biso malamu toyeba, et lo ensemble, biso nso ba congolais, ndenge tokotia li tie lilie na gouvernement oya 66 personnes. Li tie lilie ezala pena effectif, article 5, et kata, et diminuer nombre. Toko loto longwana 66
tokitati na 15. Ngana bino tosuki wana pona édition oyo nde tokutani na édition oyo koya mais tokoki kokende ndenge wana te obobo mesano ambiance ya Noko Clovis na ba noko na ye. 1 2 3 go boom 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 nabala ye Zambe ya estere yawe salanga nabala ye nabala napesa bainvite na ngai bainvitation ya soni te oyo nzambe ya bainvitation maison given azali